conseiller na mbudi. C'est le conseil. Oui, je le conseille na mbudi te. Kinshasa mpe waka. Oui. Wow. Ngana mida to bandi ba commerce presque na bona ndenge ngana mida je pendant mona musika. Wow. Ko mate to banesko ko yoka ko ngamo na saka déjà liquidatrice na mo yaya. Donc masaki mota ko ko temela ngapo na kutana ko mbudi oyo ngana zalaka nango. Mbudi moko yango na sala école, mbudi mususu na teka parti so eba ka chez masali do mwa bongo. Bane nini bo mama? Zakati. Kala. Wow. Ngana mida to bandi ba commerce presque na bona ndenge ngana mida je pendant mona musika. Wow. Ça va pas si mo déjà boé to bandi cha ko épargner quelque chose à côté. Wow, wow. Ngana mida to soma ba mapangu na mbudi. Oh. Ngana na somba lupangu na mbudi na se ya somba ka côté c'est là na isaka mbudi nini. Ngana somba na mbudi na se wa banene. Somba ka na mbudi soki mazali soki ba mazali do mwa bongo. Banene ni bo mama. Zakati. Kala wema. Wapina. Donc ngana mida to potana na business na ebiso aza muntu na ngapenza donc obi amida zaki ngala na fongoli salon CDJ na tonga na salon CDJ amida za na pharmacie. Okay. Oh. Tonga na zo funga ba magazine na ba bilamba ye as aluwa ka batacha ko louer chambre froide mona oya na biso ka ko ta sacré wana. Oh. Yo e ba ke alimentation sacrament on da tekela amida ka somba ngoye bango. Wa una ebita. Ubetela nga kutu pete. Amida za muta o mo yo pa on a so sacrament. Apozo ba oya kitambo to apozo loba. Oya kitambo alimentation sacrament ouais. Na oya. Voilà. To tekela yango na 2014. Wow. Na 2014 to tekele parta liboso après to tekele to nyonso wana par sacrament wana e bandeliti kwa nango biso to tekela amida famille masaki to tekela amida ngai nde vendeuse liquidatrice si l'exemple nanga aza moi si osko olinga oyebani Teto yeba sko de o tekela ki wana c'est attaque mista na so kitsa mo apria uzaite ko exagérer kia ezaki wa ezaki biloko ya famille biloko ya ngai naza liquidatrice nazali liquidatrice bien sûr mais ngai te napesaka prix parce que ngai na banda kotika nakoloba nde nini liberté na baleki badeside ok donc baleki bapesi prix na bango surtout ke ezalaki mama mida nalingaki te ezalaki ngam na négocier prix po ekomake o asali mutu ne famille wala mutu na ye donc natikelaka bamasaki bino bodiscute prix na mama mida ntango bayokani te yaya tomoni prix o sava nde sikoyo ya mida sikoyo ekomona nga po asala versement ya mbo voilà na 2014 ok et puis sikoyo me nga sikoyo na mama mida toanda kotambola beaucoup plus na côté business donc tozalaki en tout cas biso mibale nde tolingaka business makasi wow donc tozasosiaka au moins les sous camion comme sous camion papa na biso eke ko kangama na mboka esala 2 semaines to benga chauffeur to bibe chauffeur o ume biso to osla ba fufu o mama to ko ya obi ke chauffeur nzo ka kangama ngana mama mida to si vertis to biba ndeko mwambo ga muke batinda biso ba argent de poche chauffeur a mebeli biso mbongo après chauffeur a ko benga o te mama ndazwa ki pan ti ba yeli biso ba fufu biso to na osala soki to camion kei to na osala soki ngana osomba 50 sacs mama mida 50 sacs. Oh. To bandaka bongo ti to banda otinda camion tour moko ti après komaki camion ko kende tam sous 2 fois par semaine parce que mombongo emataki. Et mataki ti après to ko koma te to banda siko koyoka ko ngamo na saka déjà liquidatrice ngamo yaya. Donc masaki mota ko ko temela nga pola ko taba camion ngamo na ndo saka na bino camion ndenge keboe ekena na tour ya mama mida. Soka ya binisi ba fois mama mida tanga ozonga akia binisi yanga soki yanga ye ya donc to teka ba makala ba fufu wow papi oli ki amida ndenga zana teka ba pilipili oh
Mais eza grand te po omoni masolo mosusu toyoka libanda tozotala obi me nzoka eza bongo te moyenge bamama bazali métis wana te kolanda pembe wana taza makasi na mosala na makasi oyebi na 2016 nayebaka na 2016 wana si totekeli ye sacré nabengi ye boye ngai biya mi toza wapi naza na besoin namona testidegi naza na chantier nakenda na chantier na ye boye nakuti azobeta bakaro na batravailleur azobeta bakaro namoni ngai bi amida naki pembe na oboye ofandi na bakaro poussière abina ngai CDG soki nasali te bakomela ngai yango nga mona potana na bon aza makasi komona mpo na bongo bamidama epuis makambo baferme oyo oyebiki amida aza na baoranger aza na baferme ya baoranger aza na baferme ya banini namona susu abida aza na babilanga nini aza na babilanga aza na baoranger atekaka na bakokombre namona na fondation na ye bilo moko bongo na fondation na ye amida aza na baferme ebele atekaka na bangulu ngaku nazalaka bolokola komofana nanga mingi anabana nazali na kisho na oyika posa oyibia ngulu nabengi amida nga bitindelanga ngulu mwa babombeli nga ngulu bayetikelanga na ndako wow aza na bangulu ebele nde omonaka mama amida ndenge azala aza na baferme ya baoranger aza na baconcombre aza na bilanga wow aza na bilanga ya aza pena makasi boza makasi mutu na ngai bon ndenge procès alobi tokosuivre yango biso nyonso kaka ke aza mutu na ngai mpe aza femme ya business asalaka business na ye tu vois asalaka bamombongo na ye aza mutu abanda bacommerce ya kosomba nayebi soki biso totekela ye sacré na 2014 yeah. Et puis tosomani mapangu na bambudi nga na mbudi ya se ye na mbudi ya mazali wakutu kala et puis bambudi oyo mbudi oyo nga nazalaka nango mbudi moko yango nasala école mbudi mosusu nateka parti mosusu oyebaka chez le conseiller na mbudi chez le conseiller na mbudi te kishasa mpe waka